Ya biso. Tala. Ngana ufanda baona na kamera. C'est bon. On peut partir.
ça que les audios ont souligné. Donc, je vous ai fait même entendre l'audio ya ndeko Badosongo qui est Congo Brazzaville pratiquement. Voilà, un peu eza ya audio oyo ebimi na baréseaux sociaux nde toyebi te mayema bimi moyebi biso ezali te toye nde koyeba ntina audio soki esala ndenge te yango toteki précise. Ok, cher presse. La presse a une introduction. Donc on conclure après la réunion. Moi, je me ferai pour ensuite. Okay? Et tenez-vous à notre suite. Contribution wana ya Zonzinga watu eleka mbala moko na famille. Mais donc c'est d'abord quand il a photo parce que mon là mon king ya pas fait ça fait ça mon kuna de comment Oh, mon te volume, papa. Tombola Zonzinga wa. Iyo. Logique. Zonzinga wa accompagne les artistes de cas d'actifs, même jusqu'à leur dernier cycle. Maman chaque jour, à la dernière édition, il a même pris de l'immortalité. Et voilà pourquoi nous avons changé aussi de notre part il a acquis une contribution de $500 la part en Zonzinga Award aussi pour annoncer la prochaine édition de la particulière en mémoire et à Maman Chadia. Merci beaucoup. Voilà, papa Chaka et Nani. Papa présent m'a souvent 50%. Vite, quand on le bango vérité. En 50%. Les autres soient bisonnés dans mon game. Sina biso nyonso. Sina biso nyonso mama. Bandeko. Oyaki ici. Babi bosala te sa mobandi. Okorisile yo mutu oyebi na olikambo. Osala boye yeba ekoliye yango eloko moko. Ok, mitema eza kotisama mais tomeka mpe ozala ndeko bango baloba kuna kati basala mpona chaka po lelo bango balobi bakobenga chaka po basololi na ye soki chaka basololi na ye biso toza te quand il sort il va dire autre chose azomanke bamama mikolo mabotika bino kaka okay.
Sì, si tocca. Dis-moi, ma chérie. Non, kanyi jasi. Yango tokenda na biso yako bayo benga bakoza awa. Nakangi liboso ya tokongo. Selo balingi bino te me bokende boya. Bokotuta na ne bozo na bozo. Oye ba shaka Kongo na camion na e. Yam to ibembe yakengela ba cimetière. Yam to ibembe. Tuta na kande na mok, bebi na biso. Dimanche président le Notre indignation, donc notre mécontentement dans ma rapport, Tio Oyo et sur le village. Donc, on a un peu plus clair. Ok. Mais au solo, en tant qu'humain, ma famille a présenté ses excuses. Par dit que la ticani au solo là. Naba Oyo, Bazali va auteur. Auteur, il y a audio à la famille de Malé qui n'a pas Namakambo, il y a pourcentage. Babi tout bango moko babi batikali komona aucun membre ya ANTPC aya ko revendiquer même 1%. Donc l'ANTPC n'a pas de pourcentage des alakés, des alakatés et kotikala jamais des alakés. Donc la négociation sur la nation à travers le monde, il y a les réseaux sociaux mais sont au moni na télémi parce que j'entends Oyo Nassoum de Brende, Elombe,
na biso boye kotia bakombo na biso na makambo ezanga ntina boye tosali nini kaka mpo tolingi ndeko na biso akutama bien alelama bien. Il y a un mot d'ordre oyo bayibali te ndeko ye boye mpona koloba biso na makambo ya kote na famille organise mikolo kaka ya sika babenga moko oya comme basimple bometenir yango kaka. C'est-à-dire il y a ceci dans ma famille esengi pardon balingi batikala kosolo. Notre position était celle que soki bango baharmoniser programme balobi ke tel jour corps ekobima babenga biso, mais c'est comme si baoyo bayaki koreprésenter famille baza d'accord na position na biso te. Donc pour ne pas cracher na mémoire ya mama Chako c'est la réaction na bango yango nalobi koleleke bakotikali kosolola tokozela la réaction na bango ntan bakobenga biso. Nalingi nabeta sete mokili momba boyoka biso. Chaka Congo n'est pas un artiste comédien. Ali Sanjo azali soki na organisation na ye ya Pakosiko sokoni. Chaque organisation ezala na bamembre na bango. Mama Chako azalaki membre ya comité directeur ya ANTPC, une femme très active na kati ya makambo na biso ya NTPC. Donc aujourd'hui tozomona un certain Chaka Congo toyebi te bino mokilumba musicien comédien et surtout que akoki koengage biso nulle part. Après matanga oyo je pense que nos avocats conseils vont se charger de boyokanga bien président Ngalufar auti koloba président Ngalufar auti koloba ke ba avocat ako se charger nango oyebi ndenge makambo etamoli mokili mobimba. Et puis ce n'est pas la première fois mutu na mutu azalaka na esprit na ye soki ya kindoki soki ya nini soki avandi bapesi ye micro azobosana kutu koloba makambo ya groupe na ye cela veut dire kazaka na groupe te azobosana kutu koloba makambo ya vie na ye artistique. Donc ce n'est pas un artiste et donc akowela masumu de brende ayibaka mbongo ba matanga ayibaka bano. Donc cela veut dire que masumu de brende azavandaka na bainyar c'est-à-dire kaza na bato moko bazoba moko boye bangalfa bazoba moko boye bametre lombe bazoba moko boye ngai nakosaka bango bibembe nyonso tokunda mais komona kaka un irresponsable akozwa mpe chance ya caméra akopanza partout masumu ayibi bana na ngai mwasi na ngai bakoko na ngai baartiste ya comédie nyonso bamoni ngake nazali trop bon. C'est pourquoi nous avons annoncé lelo yo dès la semaine prochaine okoyoka tokoza na tribunal. Je commence par celui qui, je ne sais pas ce que ça acteur ya mboka nini wana par le numéro la petite numéro 1 Los Angeles bokomona na tribunal parce que banjiri nyonso azala mpona ngai nayebi te towela na ye nini tozalani na projet moko te tozalani na likambo moko te mais soki kaka bapesi ye micro masumu de brende ayibaka mikolo kutu nayoki pareke ba $20 oyo tosalisi bakoba cotisation ya $20 papa déjà perçu par qui or biso tosalaka nde topesaka information tokendeke te tosangami toza babola te tokendeke te ono bapesa biso boye oyokela biso mao meme ndeko na biso azobela meme ndeko na biso akufi tozalaka na dignité na biso mena ba $20 oyo Los Angeles azoloba wana ngai nazokozwa mpona matanga ya nani wapi eza na kati ya pongi na ye pe ndenge nini akokende na famille bakonfie kaka ba matanga oyo ba démarche matanga epa ya Chaka Congo biso sokusala non mais jamais la famille est libre biso toprouva na matanga mundoeli ya nani ba mindondo tout ça toprouva ndenge to organisation et soki ezalaka otoyibaka mbongo mpe tozwaka bacontratage sinon association ekufa mais association eza très fort. Soki président république azalanga yewala la tema faire la barre tala la bandi yewala kuna yewala la barre tala la fa la bifa elanga mama tala yewala nazwa na ko répondre
mobiliser bato te ata moko biloko eza neti mama ni ete mama ni akokomanke mikolo mama ni kaka oyo masha bamo tokutana biso kaka na mort tokutana biso kaka na mort bakomankele biso bamama oyo mikolo boye na bapapa wana bapapa masumu bomankele biso ye nzondinga wede biso tika mbongo bakati 50% bakati 50% yo rate kama nanga kovo rate bavoice wana kovo na peso news bavoice ane sei mamani ka mamani moko mama shaka yo ko la fani oh ka yo ke la mawa Chaque Congo tu es bien, tu es famille awa. Chaque Congo ça va na milieu la musique. Awa milieu la biso va couper. Azo la copine. Tu sais la batu pe oya biso va pas ba sou bazali. Ba chip la sala bazali. La soko de la personne comme alobi. Alobi qui alobi mi. Ba comédien bazala bombo côté nini po parce que to ko la ba mise bele ba kufi. Akena kuna akena ole mbongo. Mbongo ali akuna se ya bango. Eza mbongo, eza mbongo ya. Eza mbongo ba artiste comédien. Mais chaque artiste comédien tout ça déjà na batu. Bana na batu ba balandelaka. Chaque artiste na ba baba ba ye moko te soki ba pengi ete. Ma famille. Alobi ya pourquoi famille kuna na kati balobi ba yebi ete. Famille ba yebi ete. Ba pengi ete. Mo solo ni na famille. comédien longola kashi neno to mona ki comédien parce que ba comédien to yebani oui yo comédien ko na ko te solo ba solo ba bidelo na solo ba te pele ba yebi solo mo te aba mama shako bo parce que biso ne tous artiste comédien na close moi na sala ba mama fille la sabe ba mama shako oui to joue kawana papa oyo esa de pele ya ba voix technique ba comédien pour mbongo ba voix ekoloka comédien atoni mbongo te to sala ka soutien pas plus sur l'artiste comédien to sala mbongo ba voix ena na ba vérité no ba mbongo te ba vérité so pelissimo to tando kenda ko kufa tena ajo mais il y a la musique c'est la vérité et l'autre
ya moyibi ya mamane nzota bana oui ya moyibi Mais bon, on a une logique. On a une logique. Oyo bazo déclarer état que wote pas masu alembo. Bon